Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo ratarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mokende. Où là? Bana Kin. Kebana jago zapé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa l'équipe partout. Jimi mukendi. Oumela. KNB ko zapé te so kuta nango check ovandi. Bon week-end naba, fidèles téléspectateurs au Balandaka, magazine KNB ya Mukola Lelo et Bandi. À quelques jours, il y a scrutin aux États-Unis, les candidats républicains Donald Trump a commis quoi attaquer les médias. Il y a un KNB, ça libino réflexion. À quelques jours, il y a scrutin aux États-Unis, les candidats républicains Donald Trump a commis quoi attaquer les médias, a fongoli guerre na bango, a quoi accuser les médias américains de partialité dans la manière de traiter son image par rapport à sa rivale Hillary Clinton. Pour Donald Trump, badon oyo certains médias américains bazako sala na Hillary Clinton et sa stratégie pour na préparer opinion na éventuel échec ya ba républicain. Mais kaka ndenge aloba ki lors il y a troisième débat contradictoire, Donald Trump a réitéré position na ye ya ko reconnaître ba résultat ya ba élection en cas de victoire ya Hillary Clinton. Mais il faut noter que Donald Trump aza kaka na guerre na ba médias mais même nature neti kaka elingi nango Donald T. Pour colistier na ye, Mike Pence a outi kutu ko raté liwa pour avion na piste et bimaki. KNB resté branché till le 8 novembre pour na kolanda avec détail élection et prochain locataire de la Maison Blanche. Kinshasa et l'équipe partout. Tosali constat que la plupart ya batu bazala cannabis ya mabe soki muninga azate komona bandi ko fuye biloko na ye aluka eloko oya kozwa ta mususu na saki na ye yango lelo bakino batelemeli comportement wana na micro ya KNB Bolanda. Magazine la bino eko soana bakinoa par rapport à bateau bazora bloga ba tout sans permission. Eza na ba entreprise, eza na ndako donc soka Monica saka muto fongo le bimsi tam sous chargeur à saleli. Aoya boazu bilo kwa muto ali donc sans ko senga même si a sengi azozela te ba pesa inzela mba moka zo à saleli. Oyo kasiko bakinoa ndenge nini ba déplorer comportement wana na micro ya KNB. Eza comportement moko mabe. Eza makambo tozokutana nango mikolo nyonso. Nasina kutani na likambo mbongo une fan de moi si azwaki chargeur wana ezalaki ya ite ayi na ndako tellement azaki na posa chargeur ya téléphone bebaki monaki chargeur mususu esepelisaki alors olia senga permission bapesa ye akendo salela ye azwi yango atie na sac na ye abombi yango akenango akomisi chargeur wana lokwa chargeur na ye alors ils a vraiment bien ti okoki kozwa eloko mutu atikali azo pasi ezo sala ye na mutema et que yo moko za nango est-ce que okoki kokende osambela ata nzambe po nzamba pesa o quelque chose tant que ozwi eloko mutu sans consentement na ye eloko eza ndeko ou bien camarade mais eza ya yote siko okuti ata na mesa ou bien sika songolo pagala mais mutu wana azate ou bien azali mais ozozwa sans permission vraiment eza bien te po ata ndenge ya toujours fonda ba camarade azwi eloko ya mutu fallait kaka na senga permission avant nazwa soki andimi wana nazimba moko parce que dès que osengi ngai eloko non ozwi accord na ngai te koki jamais kozwa eloko wana ndenge wana parce que on ne sait pas oyebi te yo ozomona ngo kiloko mais à quelque part peut-être nasalela yango babiloko nanga mais na yo dès que ozwi eloko na ngai ok olati après quelques jours bandi komona ba fait moko boye et comme ko kanga famille na binondoki mais za famille te parce que yo mo nde mutoluka ki bilata lata
même na compagnie oye na biro muninga okuti eloko avant que ozwe eloko nae dès que osengi c'est là accord nae toki ndenge bakino ba répondre donc ba boyi vraiment comportement wana eza malamu te donc lorsque oye okuti eloko batu zela osenga permission de ba permettre yo ofungola pe ozwa et bon soko fongoli ke ozwi na absence ya moto aye alobi que non bongo nezaki na kati et ka moni ya moto donc bakangi muyibi donc pour rien faut toujours kozela ka accord ya moto pona ozwa eloko na surtout na ba entreprise même na ndako donc partout ko kozala faut toujours kozala na habitude wana ya kosenga kanzela tango ngozwa eloko ya moto Kinshasa et l'équipe partout. Tolingi toyeba soki eza normal to te mwasi na mobali soki bazobunda eke leki ya mwasi akotela ndeko na ye ya mwasi. Te bato bakota ngo batika pe kokota makoma ya mwasi na mobali pona un jour otika pe na soni. Ça n'a ni pour grande sœur ou ni pour beau-frère. Donc on a payé ça après le reste de vendre te banine et c'est passé tu bon niveau bitumba bongo. Bon ba ça bon on a personne va consommer moi c'est mobile li bana ba problème privé tant mususu o ba wela ka yole ka moi c'est que mbo ko yebate. Mais ce coup de bazo bunda bongo il faut en être au kaboli et puis ba vandi bo personne bo pe on conseil c'est tout mais au côté de la grande sœur au côté de la grand frère ça propreté. Et ça nécessairement pour côté. Moi je trouve que so bat ba bunda la première des choses à la ranan ko kabola na simande ko eba ni na wezaki à la base bitumba na bango ko meka ko analyser mabe zaki côté nini wana moi je dis ça ba comportement moko ya ko encourager te moi je trouve que entre débat tout so ba lingani yoza ndeko c'est pas intéressant bazo bunda au côté là ndeko na yo ben beau frère peu importe donc ils a vraiment bien té quoi ils a bien té bon bloc a bon que rappeler moi division mo boy tant moni que bon attaque aux allées qui mo ya bien yoza mutu moni ya ko calmer mais que okota mona parti puis lokola ya na ngai lokola bo intel c'est pas bien donc un petit bloc a bon mo bali bo photo un tino ka bo frère na ngai ça veut dire coach à moi un hiver beau frère tala ko fond dessus pas beau frère au moins que ça la bien. Rubrique na bino bo préféra ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka Zona photo to seka moke buka kingo écoutez alors selfie écoutez Zona photo c'est comme ok Bukakingo écoutez alors selfie écoutez la photo c'est comme ok Bukakingo écoutez alors selfie écoutez la photo tout c'est comme ok Bukakingo écoutez alors selfie écoutez Totuni bibali bayi bisabiso soki ozalaki na mwasi neke ya telemi à se déplacer akuti ozo draguer mwasi mususu yo mobali oko réagir ndenge nini Kinshasa l'équipe partout to ko soana bala mibali ba meka un peu ko yebisa biso au fait na mwasi na on a fête et que à se déplacer ou bien que se soulager na simana ye otikali ko draguer fi mususu azaki pembeni na bino et que na retour na ye akuti yo ndenge ozo draguer fi wana est-ce que ko yebisa ye vérité to okobomba boyo ka ndenge bala mibali balobi na miko ya KNB nalekanaki pona mona gele mususu eloko ne kuna laso alekaki na moins 2%. Et on a les gars qui au coup de limbisa kaka eza bongo ya te kao na wanga na ena wanga nini te bon tanga yo kutanga na osolola tamusa yoki nyoso te soko ayoki na mama to lingana na ekala to mona na ekala nde to solo na biso mais to zaka sute bon moto to akosaka mais nde na lingaka chéri nanga na ndimaka mama limbisanga puisque aza chéri nangai mama bana mais moto akoisamaka
mobe na mona pe petit mobo oh mutema tuti bubu mais na minute so ya reverse na bomi copy ona na ba ile yango penza donc histoire yango pe kutu ndena mwanga na bana kutu te ata yo kuti ngai est-ce que yo ko leka ngana mayele ou bien yo ngana ko leka yo na mayele o bakanga ka moyibi o simba yene lamba simba yene lamba te yo ko kanga yende yene toki ndenge ba point de vue ezaki partager ba misusu balobi ba kolobaka ka vérité po bakutie liboko na kati ya sac ba misusu balobi akowanga na poso ka lobi vérité libala na ko kufa donc na sujet oyo vraiment ça dépend ya mutu na mutu Kinshasa et l'équipe partout. Olinga koza na mutuka kitoko Trust Company bazara na pona bino boza ba détail na élément oyo. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 0321 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Le seul et l'unique événement de l'année, Zaya KNB 365 enfin est arrivé. Bon, ça va détailler un élément où ceux que l'unique ont participé. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Ba billet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela oyo bakozala très disponible mpona kosolola na bino pe koimmortaliser ba moment de joie oyo tokolekisa ensemble. Surtout ba selfie somme en trop. Tokosouffler gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Babetela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yangoyo, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège ya Force One Service na croisement Colonel Ebea avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe part.
Dieudonné Ngoyi, ophtalmologiste, a expliqué cataracte na ba méthode préventive na yango. Le glaucome est une tueuse silencieuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'on ne ressent rien. Le malade ne se plaint de rien. Absolument rien. Donc, il n'y a pas vraiment de signes comme tel. Elle est une maladie silencieuse. Elle évolue comme ça et elle surprend. Le traitement du glaucome, c'est d'abord, il repose sur un trépied, un traitement médical. Ensuite, il y a le traitement chirurgical et le laser également. Donc, c'est le médecin qui est devant le malade qui choisit le type de traitement qu'il peut administrer suivant l'état du malade. Parce que le glaucome, si on le diagnostique beaucoup plus tôt, ça ne sert à rien que le médecin aille directement dans la chirurgie. Il va voir avec son malade comment, suivant les moyens dont dispose le malade. Mais sinon, c'est un traitement d'abord médical, mais c'est un traitement médical à vie. C'est ça qui est le plus important à relever. C'est un traitement médical à vie. Et très souvent, nous avons de sérieux problèmes avec les patients. Vous avez diagnostiqué qu'il a cette maladie. Lui, il dit qu'il voit bien. Et vous lui demandez de mettre les gouttes tous les jours. Mais souvent, dans le suivi, il y a des réels problèmes. Lorsqu'on a atteint 40 ans, il faut que toute personne, ne fût-ce qu'une fois par an, puisse se faire examiner, puisse se faire prendre de l'attention, ne fût-ce qu'une fois par an, à partir de 40 ans. Parce que quand cette tension est élevée, vous ne ressentez rien, il n'y a rien. Mais entre-temps, c'est le nerf qui est en train d'être détruit. Et je donne un exemple. Lorsque vous regardez un arbre, l'arbre a des feuilles. Lorsqu'une feuille tombe, c'est rien, vous n'allez pas remarquer qu'une feuille tombe, mais une feuille tombe, une deuxième feuille va tomber aussi. Et c'est comme ça que le nerf est détruit, petit à petit, petit à petit. Donc, il faudra, ne fût-ce qu'une fois par an, qu'on se fasse prendre l'attention de l'œil. Alan Lofoli, expert en tourisme, a pesi importance ya tourisme na vie ya mutu. Bolanda. Tourisme ça a une importance ébélée. Sur le plan par exemple de la santé, hein, au Salim Salamingi, la fin un week-end, si tu vas en tourisme, tu vas visiter, tu vas découvrir, tu te déstresses. Donc santé ont contribué. Deuxièmement, sur le plan de l'éducation, tu peux cet exemple là, ou bien je prends la théâtre de verdure. Au moins, histoire à Congo, ils ont symbolisé par la statue, il y a Léopold II, etc. Donc, nous avons quoi apprendre. En plus de ça, il faudrait dire que le tourisme rapporte également des dividendes. La recette est belle, Namboka. Aux pays de la France, ce sont des milliards qui entrent chaque année. Parce que le tourisme est organisé. Et à Kinshasa, au Congo, c'est possible. On a beaucoup nous sommes tourisme, c'est-à-dire je donne un exemple. Tous à Kinshasa, tout le monde a catégorie de montagne na Misuboy, hein, tous à Kinshasa, mais à Goma, n'est-ce pas? Le fait que tout le monde a été, le fait que tu as une information que par exemple animal moko endémique, c'est-à-dire au Bakutara na Congo, n'est-ce pas? Et qu'on va attirer bisoto kende pour tout le monde sur place. Mais il y a autre chose, autre monde a. Mais vous avez tourisme dans le sens que tu as une histoire dans le côté. KNB, ils ont proposé découverte d'évasion. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y aura des guides expérimentés. On a battu sur Koya, hein? À travers Bonobo Events, nous sommes une structure de Yanini. Au lieu, il y a un bus. Bus mona nous pesa adéquat, c'est-à-dire au singélité bo sangisi bana batu makelele na kati titi bakena site moko songolo to na kinkole ozomona mais biso eza différent na nini. D'abord ba bus eza adéquat, dans ba bus mo au singeli pour na tourisme ya mibale na kati ba bus to sala tozobenga éductour, c'est-à-dire guide molakisi moko na kati ya bus oazo tambola na batu dans un circuit eza babisika nyonso tokoleka avant tokoma bisika toza ko kende mutu aza na kati ya biso tobengi guide aza ko expliquer
omoni bisika wana 1900 kingani ezalaka boye omoni Kinshasa ebandande awa na yo muto leka kana tango mususu oyebite et puis après avoir kosa la circuit wana donc bisika nyonso tozoleka pona ko expliquer na kati ya bus nde tokei vers esika kozala point de chute na biso esika ba activité nyonso kosalema pe parmi bisika tokokende pour certaines personnes na lola ya bonobo on va visiter endémique, c'est-à-dire Kakana Congo, et puis Azana 98% génétiquement Kokaina Moutou, c'est-à-dire Kokani Moutou, Namaramou Ebele. Au Monique, ils ont découverte, ils ont évasion. En dehors, il y a l'activité, Moussou Pe, Ozanaka, Tuana, ludique, musique, humour, Marambe Ebele. Voilà, ils ont différents na l'expression Nyonso au Batwa Salara, na Kinshasa. Weekend oyo mazembaza na match final aller na Algérie yango magazine na bino eko soana ba kinoa ba meka un peu ko ebisa biso soki mazembaza na chance ya ko gagner ba match oyo et puis ba pesi ba pronostic na bango na micro ya KNB. Bon pour nganga na congolais mazembele équipe ya Congo ngana kumisa ka vite bata ba kumisa mazembe bayali ba kumisa renaissance bayali dering bayali to biso so ba congolais so équipe utile bana so de betina faut to kumisa équipe ya nzo mboka pour vraiment ça étranger ba congolais te. Et là, on est capable de faire un match à une victoire réelle. On a fait chance pour que le Kenya ait 1-0. Parce que les équipes représenter le Congo Mobimba, il y a une représenter le Congo. On a fait chance pour que le Kenya ait 1-0. On a fait bien. Tant que les Congolais, les nationalistes, la pessimisme de chance vraiment gagnant. Nous avons gagné le match, on a 2 ou 3-0. Obligé pour la renaissance ya makila. Na bien de comme super ozala muta mazembe. De comme ça ozala muta vite, muta imana. Mais comme mazembe azo représenter Congo RDC. Na yango na osenga na ba supporters nyonso quel que soit origine équipe yo supporter. To souhaiter vraiment de soutenir mazembe à 100% parce que c'est la seule équipe on a lobak. Quel que soit na muta mazembe mais c'est la seule équipe on a biso son. Je souhaiter vraiment aya na victoire parce que aya na victoire na aller na si aya na bela bakoko donc na si to beta ta 6 toki ndenge bakino balobi que mazemaza na 1000 chances ya ko gagner ba match au pe ya ko remporter coupe donc bakino ba meka un peu kotika ba rivalité na bango bazara nango nga mutave club muta renaissance na minute mazembe ndaza ko représenter RDC Mobimba vraiment mutunyo surtout azana sima ya mazembe peut to soutenir bango pour eza justement pour la représenter République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Solo na ba vita client pe ba imanya par rapport à match ba ko beta dimanche ba pesa biso ba pronostic pendenge nini bazomona match yango toyebi ke bango mibale basala ki nul contre FC Renaissance mais boyo ka ba supporters ndenge ba pesi ba prendre vie na bango bana za imanya original 100% match wana moya ko lobezate biso imana moya to lobezate to ko zelaka match sur le terrain mbulo yo vita ko kokate Mbulo eza ya imana kobeta vita match ezali ya 1-0 tonga alobakuma ke vita azali na chance belé ya gagner imana parce que imana azana mission na équipe te l'équipe na eza vraiment bien te pronostic na européen c'est bon vita ko gagner même à 3-0 même tina 5 à kokine gotia na na botama na chanja équipe te na côté équipe donc kaka o te match à dimanche vraiment wana pena eza obligatoire pour gagner match parce que to sali ba ni les belé to perdre to sali toi ni to perdre match moroto to pour la match de l'année voilà ben obligatoire donc match à ben sur D1 ça sûr que tu gagner to sûr que tu gagner to gagner DSMP to sûr que tu gagner to préparation vraiment za makasi pronostic na ngai na kopesa ngo 3-0 na imanya makila match ya biso na vita ya uo vita na gagner 1-0 1-0 donc tu connais 1-0 na vita 1-0 na gagner ya o gagner ngate ko gagner ni ya vita ya ni côté na nga mais ngai va na gagner vita 1-0 match ya avec club na DSMP to saka toujours likolo to gagner DSMP stick na ngai ezali au moins 2-0 to gagner match wana to ça sûr et certain to gagner DSMP
moi si na biso to bote ça renaissance moi na biso. Puis makambo ya renaissance biso za d'origine, moi renaissance a moi na biso to bote na biso. Donc on attend le belaka mingi menate. To le belaka vite adversaire na biso to beta D1. To beta D1 na mardi dimanche. toyoki ndenge basupporters ya chaque équipe moto na moto akumisi équipe na ye mpe apesi bachance ebele mpe bomoni ndenge bapesi bapronostic na bango. Donc biso na KNB tosouhaite kaka bonne chance aux deux équipes, Kinshasa et l'équipe partout. Ah bon? Business to sangana to kumisa to tombola bana beya jamais zanga po bolinga kango mingi atu Facebook e dominé na mukola lelo bolanda. Banda actu Facebook, il y a le long na train Oyo et percutaki plusieurs véhicules sur la route poids lourd. Na bouchon sur la liaison poids lourd na entrée à aéroport Yandolo mais mutu akufite. Ba internet mususu balobi botika ko aggraver yango po train et frola ki kaka mituka. Misusu balobi ba ketchupe kenai ko sala nini likolo ya rai. Doing business et outil ko publier top 5 ya ba pays ya monde na Afrique. RDC aza 48e na Afrique pe 149e na monde. Ba internet ba lobby mboka oyo ba defara na lipa bolingi azala 40e na monde. Lancement ya deuxième phase ya mécanisation ya agents de l'État. Selon le ministre d'État en charge ya budget opération wana ezo visé 10 021 agents et fonctionnaires de l'État enveloppe mensuelle nango eza évalué na 100 millions de francs congolais équivalent à 103 783 $ oyo ekofutama à partir ya mois de janvier 2017. Wana promesse ya projet ya budget oyo gouvernement est déposé qui na bureau ya Assemblée nationale. Ba internet balobi oyo eza mukumba te bazotike la gouvernement ya opposant oyo efoye kota na mikolo ezali koya. Tosukisa actu Facebook ya lelo na photo ya Jack Johnson oyo a dépensé 25 000 € pour basala ye chirurgie esthétique à kokanana David Beckham. Kaka ndenge balobaka tambola na mokili yo mona makambo na Facebook oyo pe tokomona makambo. Actu Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala mekala makasi Bokolanda Kinshasa et l'équipe partout. Merci na confiance pe fidélité au pesaka na magazine na binoto kutani lobi na tanya mavambu na rétrospective. Bobo Salate ke Kinshasa et l'équipe partout.